na bino nyonso bomesana kolanda émission Congo numéro 1 oyo Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste ya mboka Congo. Lelo naza ni sengo ya kuyamba moko ya ba coach. Bato ba formaka ba joueur o lelo ebele bakoma ba pro ya minene me bango ba alaka na bango kana kisasa. Alors lokola mikolo pe foot ezo dominer esenga itozala na coach Chikela to solana ye mais à honorer bino pour vous découvrir Nina Nango Yakoloba. Coach, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps, coach, Oyozana Moussala Oyo? Moussala Oyo, vraiment, je suis tombé. Comment depuis na osengolo ba mama kasi coach ndiko tango entraîner ka yo kende boye tchalo kolo boye mais a ozolo ba malembe. OK. Moi ba boulot na bandongo na ba âge ya ba 18 ans. Ba 18 ans déjà mais si on a 18 ans c'est qu'on a OK déjà 45 ans. Donc j'ai pris moi temps na banda ba comme former ba joueur. Donc on le bandingo quoi. Na batu nyonso yo forma joueur à liboso ya yebana o pinake non joueur à liboso na lobite na bango nyonso joueur ya liboso ya yebana non akebo coach mo ga lobi non za satisfait na musalo na sali premier joueur o ya liboso za ngala mu meya pour d'or premier joueur o ya bima pona ko valoriser nga quoi ya pour d'or mais na ndenge yo encadrer bato wana est-ce que oyebaka na kotala mutu lobi oyo loba kosala mwa makamba bien oyo lobi msusu boy oyo pena za boy bien ezala ozwa bango nyonso ka ndenge wana? Non, batalent est différent. Batalent est talent besoin que beaucoup évoluer. Et que étant mais ça ezaka discipline ya mutu oyo atana talent wana. Moi mutu muso azana talent mais azomena diamba avant. À côté de biloko ezaka que ils ont étouffé talent. Donc il y a moi étouffé talent mais talent on a besoin de profiter dans notre que on a fouillé mo a mutu. Mais ce que sur azonga sanction na discipline ga obisito opé banaye a tout ça ba règlement eta que yemo mutu joueur o tali santé nae et les nae façon là façon ya kola là azobongisa même mbetu ga kola boye et ça déjà ba discipline mo boye. Donc so santé mutu ça normal azane mutu ba luingeti azane a talent wana talent o lingeli ngati ke futa. Tango tangi diamba na musique na mona mingi ba se renforcer na diamba bangi. Mais bino na foot on dirait yango eza moko ya benemi. Normalement batu musu ba c'est pas masoni ba bisa bango ke et puis ça bango esprit. Musu mo azamu da soni abi ke so mais on est en la soni. Ndenge bango ba cancela. Mais or normalement eza na bon côté. Donc ballon so ko yé bien au sala au calculer mutu ndenge na ba calcul normal papa mutu a côté ba bilo musu na 4 nzoto. On a un sec pour contrôler normal avec côté on ça ni ko ballon on a vu mon joueur a on réfléchit na ballon temps la minute pourtant on réfléchit ba boto le ballon ben joueur là joueur a zaradé na makanisi alors on ça na ballon sur ballon il a déjà 20 ballons comme a failli ba dire que donc ballon est on ça on le ko ça quoi moto oyo a zaradé la projet son bon le roi ça de la projet bon simbi mais moto ça na projeté bon pour projet zati arrivant dans la baba bien pour ça dans projet mais moi dans la projet son bon écoute projet alors ma kenema mon amour na projet ça kanango ils ont jouer à la bon mais à tout tambula na ba discipline au bas les sengi na ya tambula na ngote et ça passe pour évoluer coach na recrutement aux sala recrutement ba joueur uzwaka bango ya ko retenir ndeni pona yebike ba joueur ba ka imsu ba ko ya 100 mon retenir babi lobby o batika la na centre na nga ya formation to o bakende o recruter bango na caractère nini ngai normalement ça va jouer ba jouer ba ya nga jouer ba ya ngai nga OK na ba association ya foot ba bi nga association mais c'est ça ba balabala moi na ba venir okuta ba tiba bambu ba tiba na mo ba so beta wana ngai kina na ba association na check it donc na balabala na ba venir na vandi na otasco au moins est-ce que jouer au moins que a venir ça mukie mais façon so beta na mukie wana
donc ozala soki oyo aza déjà joueur nde ngai ton match ya mongo osila nde naotalisa ye oza na talent mais talent wana esimbela awa te il faut koma na velodrome na stade ozwa entraînement oyo esengeli obeta compétition okoma bena joueur ya joueur bongo coach ya bongo apesi kombo nasi kombo ntango naobanda bapréparation na bango bazwi formation bapeti baye mpo ngai kozwa joueur nalinga kozwa joueur aza déjà na loko moko ya ye mpo nazwa tambola ye te kozwa joueur ki aza nde joueur te aza bena foutere abotama bwana ezwanga temps ngai alinga batamo moko réduit donc ozwi joueur moko boye baparent nde babota ye donc mwana aza na ballon mpo kongo aza na bajoueur ya bongo mboko omona kongo bana babotamaka na ballon déjà bazali aoyabi bali wana nde mona bapeli kwa babrésil bajoueur bamarke nini bazala bakongo awa ozomona ndenge bajoueur ngo na préféraka oyo oyo bayaka koya wana bango moko sollicité mpe so atali moko ya bien bazali mais nga moko déjà na ngai naza na groupe oyo esi na ponaki na bassociation association koza na veniki mvula nakei na veniki mvula nakeki te nakei na veni lusambu na se nakeki te babe association na veni boboliko na mati boboliko sikoku bassociation ekita mpona nini bamama bakoma kolesa fa famille bamama babisa bamesa bamafuta bafufula ya balabala mpo mabote vivre moye bobeti so bassociation mingi eza te mpo balona epanza babiloko bamama baodébrie nango mpo bana bavivre mais kala ezalaki bien kala ezalaki omonaki salaire ya papa moto ezoya le mama mpenza azobima mpenza mingi te so akeyaki koteka na wenzi mais bana baba eza vide bassociation ezalaki ebele neti toza na saison oyo na bana bana vacance nakitambo association mona ebandi te mais bana bakokende vacance kami tokende aussi eza baperte toperde bajoueur alors bajoueur wana lokwa aza mwana moke ala place baotya ye te azwi bale wana avandi soka na ndako bale ekufi ntango akoli na ye mpe akipe na yango te mais soki azozwa daya mbiasi wana di azaki mwana moke azokola na sentiment bale wana azokontinue yango ndenge komema ye moke bajoueur bazokontinue toujours kozala coach Tshikela bajoueur oyo babimaka soki lelo nasengi otangela biso quelques clubs oyo ya biso ya minene to oyo yebani lokola tobandi na bamazembe vita imana tokiti baoseka bikipe wana nyonso nakobosa mso na otanga mosusu te oyo yo bimisa oyo bajoueur na yo babeta kuna oui nga bajouesaki oke na mazembe naza na joueur mabele bawaka bete na mazembe naza na vite na joueur ngala moi mazalaki na igaradi azalaki wana Thierry Bolongo na vita na dragon azali na joueur magoro azali na dragon batiaka ye même na bafiche ya bacalendrier mo baseri mo bwa kongo asasi bacalendrier ya bajogo bo batiaki na bafoto wana na vite batiaki ngala molome comme représentant na dragon batiaki magoro bajoueur noka nam na format bango donc bango batiaki bona na bacalendrier wana bajou tikela format azali na bacalendrier wana donc bango badragon mene bayebi yango ki batiaka magoro anjala na fiche ya calendrier basalisi na niveau ya bwa kongo na ba niveau ba club so il sepela jogo bloko moko abongo balio mo abongo voilà balio mo abongo ba jouer article mbazaki sauf quand il a des ngizaki ngati mais vite il a dit que ça va jouer na forme non kota joueur te non deuxième pays joueur te et bon tokiti su toke ba équipe mususu na ba équipe mususu baza imo belé neti équipe ni ba na rôle ba neti équipe ni c'est au ba jouer oseka équipe est belle hein non c'est quand il y a un joueur l'autre il y a non c'est quand l'autre il y a un joueur il joueur il masse dans finish mais les gars pas dans la formation dans dernière formation les gars dans OCK tout ça joueur le gola Giovanni P oui Giovanni na Belor joueur dans la format bah ça moi belé ko toujours rappeler nga ba monsieur pour mouton ba l'équipe petit ba il y a ça wana fa ba kin ba vite ba pesa ba utaki bakuta pa nanga na makolongulu donc tant ba formation on a lobé ya te ki joueur mo boy abeta na déjà ayepa na yo te joueur abeti pa été a uti dira na ndako tata na mama nga na commissaire joueur la ju gu ya bali ngam na commissaire yango et puis faut yeba ngo ko beta ballon na makolongulu na mutu ala ti botini e beti na ndemo te na nini mutu mususu so mbali bo so beta na botini akobeta te mais beta la makasi makolongulu so para batu ko kate nga za jouer nga kalo ko na mbongo mingi na batu babi mbongo mingi na kitamo nyo so bazo yo kabali kete wa jouer
mais match na liboso na académie de Beaux-Arts alataka botini première fois na beta na botini akoki kotombola ballon te na pesa tombola ballon tombola ne mabele mais tant message nango akomosaka nango botini akotinka ballon ndenge nyonso alingeli donc ça pas tout moi za bakampo wana ese loko mosusu makolongo lebe ese loko mosusu tolobela nanu expérience ya bajoueur ndenge neti Léopard auti kolongwa na CAN lelo soki neti coach Chikela polémique te mais tosolola salela biso neti babino sa neti classement ezalaki te yo sala sikoyo ya yo atuka na baki ya bandela makambo Léopard na lika kokota kopela baya tokotso yango te eza neti ngai ndenge na aboyo ngaso mta esinga Berthe Jonga moto na Nzambi sala classement na bino na kozwa mputu trésor na kozwa nini est-ce que wana epakisami ebisanga tokode tofingi ibenge tofingi moto ibenge te miso ibenge te normalement nga naza coach na osala classement par rapport ya rendement intégrement onga nazomona joueur ndenge azosalela tosala na bakombo na te na bakombo wana seke nasali mosala nanga te nga na supporter te nga na coach soki bapesa yango opportunité kende na Léopard nazalaki na bantriment na osiste naza koasiste ata na coach yango te na asistaka bantriment wana nakopesa idée que classement fai bachane ou fai bacha ou ba les akombo mutu ana ngote mutu aza koza na kombo akoza pe na besa régime ils ont bon on comprend donc le coup na zaboué na sentinelle na bango sika mokote na otiko za classement te le coup l'hôtel qui match le coup tel match mais na tel match on a habitué ça la classement le coup l'hôtel qui match ça yango wana ndi bachaki na coach bengi parce que yenda saki na bango yenda mona rendement à moins que rendement aux équipes bien yanga bandisa qui n'est qu'un peu sur un entraînement dans un peu qui sur rendement qui bon oui et ça va jouer monsieur soir so mundela uti poto etali na entraînement sombi mundela pena yatali na entraînement bobi au sera ma joueur na kini na poto mais beaucoup de gars na match à ça jouer entraînement l'entraînement ça appelle ça le monsieur na match abimisa le monsieur donc mon entraîneur a pris confiance dans joueur joueur comme le terrain a foiré malheur on est quoi à mutu ya entraîneur donc mais kolobaki ko ça qu'est-ce mon collègue ça né so like mo za baki no ko Chikela ata titulaire azanata aka ata yo po bima mangata na ba télé te ninte do fanda nuka na boulot monteke yo moko bozo mbuma petro bon football à Congo c'est na barrière koto zoa ko tu passe football à Congo c'est la réalité. C'est la réalité, mon gouvernement, le bon, aux TV. Et la radio tenait dans le bas, et mon frère, aux TV. Et ma monsieur le bas, monsieur le bâté. Batu mingo, je m'en vais dire, même à quel moment il y avait qui nous a banni, basé on peut baisser. Mais il y a un beau canal biseau, et ça va branchement à niveau nyos. N'a pas batangi. Moussa Bokeluka, et je ne vois pas branchement, et lui, va pas belé. Na bino mo dona nzela bale et ça donc est-ce que bi dingue tout ça là boué et ça ba demande ba entraîneur mususu et ya la fédération ko kasete ko ba yo entraîneur ba to ko coach monter ba la fédération ça demande esprit ya ba petite confiance oui Robert esprit nini esprit mingi ya petite confiance ba petit ba groupe de ya ba entraîneur mo kopo équipe ba benga kingani ba pesi ba branchement na ba tuna bango ndi ba pesi aka yeta ngaki a signé contrat sur mo ayetika 10%. Est-ce que yo kuna ba ibi de tout ça dans séminaire tout ça même ba 700 entraîneurs ba 500 mais listing wana un bureau d'été technique d'été technique ça la fédération ayebi ne ba nyuso batanga wana ayi ba kombo ke oyo kingana alekata ayi ba ayebi bota kabula ba mikanda ba brevet na kabula ondeni ayi bango ayebi ki bon oyo étude ayebi ke au pourcentage de pourcentage non mon ngwa ba pesa non ba pourcentage tant on ta au moins ba tout sous pe pourcentage à moké mais autre équipe ne papa moké pourcentage belé ko le gaé o atanga ki makama question ko le gaé ba pesa mayele ko le ba pesa te ba pesa branchement ba branchement ngose ba ndenge bele e ko ya ndenge ve ndira kasi branchement tu ya ndira pe ndenge makambu na ndenge nini po makambu kaka makambu leo ba tali ke makambu ne senga mo fo mutu ntende za wana
omona makambo wana elobe ebele omona fo mutu ntende aza siko mutu ntende wana so aza te oyeba siko mutu obili kotyana ndenge nabino kombe ebandi bon entraîneur mais asali ba fort résultat na keba akei bazali kombati bakombattre mais bobenge fo entraîneur pamba ayebisa na ye mais azwi nye komba ozomona donc réalité ya bango bana Congo eza masekite c'est que oyo biso tomona na tv na obino okokinda omona na baséminaire na ndenge makambo ezalaka kuna yaka mosusu makambo mosusu eza makambo mosusu so bana na biologique bina bomwa beke te oyo nda bongo napesa moto mais okoya wana te baotyaka bato na bango wana bazalaka na bakeke wana kaka batunaka wana so alongo abatindi l'équipe so alongo l'équipe batindi babouchaka te ces gens là ozomona mpo bapesa bino bato mosusu bozana tala moto ayebaka ndenge nini ibenge mpo bayeba ye c'est tango fort ibenge aza mona poto mais tango fort nde asalaki ibenge alonga poto akotie vita nani ayebi ibenge nani alobela ata makambo ibenge to toloba makambo prof matunda toloba bakoci oka bakoci kondi toloba bamomeli magasuba toyebai makambo ibenge te ibenge ayebani lelo mpo tango fort avisionne ye aye na ye na kipo eza ya bato ebele kwa vita asali musala na mo neti babiso mpe boka nayebani te otienga mpe boka nasali musala mpe sami kito koyeba mpe nabeyebani yango wana ezaka te fo mutu mpo ayebana deja avant mpo batia na esika wana ya mpe soki eza mpe ya ibenge sikoyo coach lelo ntango tozali na RDC toyebi ke RDC ezali ekipe ya makasi me tolongoi tokiti sikoyo na baekipe na biso awa ya Linafoot na baekipe mosusu na kotala ndenge euta koleka coach okopointe ekipe nini oyo eza makasi koleka baekipe nyonso awa na mboka na biso ekipe makasi koleka ekipe nyonso ezaka moko eza tupuisa mazimbi d'abord afin nakoma entraîner nazali na fan wana sikoyo okei na fanatisme mpo mazembe ane passé azwaka yango te bisi oke totala mingi totala présent oui mais oyo ye aza nango wana nanu kaka wana RDC ntango azwaki bacoupe na mibale wana ngai na botami te mais ti lelo tolanda kani RDC 2 fois champion bazotanga ngo kaka donc mazembe aza kipe de petit te wana yebani otochange eloko te bana na botama moto atalisika na fiske final vita ezaka coach ibenge tala bana na botama nayemo na final vita na nenini mpe aziongo te donc tozalaka te ke neti nga vita ezalaki deja avanga na ya avanga na botama nakuti vita avant nakoma coach nazali supporter ya vita mais nakoloba te ke vita aleki mazembe toloba baréalité na tout puissant mazembe nde ata arate yango 2 fois mais ye nde aza ye nde akotisaka yango na pays ye nde tokolobaka ye nde aza